le régime soit menacé par un soi-disant soulèvement populaire. Méthode nyonso batubako utilisée pour affaiblir les chefs de l'État. Biso IDPS toko utiliser même méthode pour protéger notre pouvoir. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Après la situation à Genève, au Bakanisa Kike, bako effacer Moussala Nyonso Etienne Tshisekedi ya Salaki, pour bango bazaki na bambongo, bazaki na ba carnet d'adresse, mais toyebisaki bango ke bino boza na mbongo na biloko nyonso mais biso toza na nzambe côté na biso, nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Et c'est le même Dieu oya salaki ke même na ngambo ya FCC o bazaki na armée biloko nyonso o balinga peko créer biso obstacle pour tobimate nzambe alobaki cette fois-ci ou jamais, ce n'est pas votre temps, c'est le temps de Félix Tshisekedi. IDPS viva. Yango discours ya vérité des urnes, ce n'est qu'une distraction pour amuser la galerie. Bafinga kibiso na mboka oyo, nous n'avons pas de l'expérience, nous n'avons jamais géré. Mais quand vous posez la question à des mêmes personnes, oui, vous avez de l'expérience, vous avez déjà géré. Où est-ce que vous avez amené le pays? IDPS viva. C'est pour vous dire quoi? Biso ndenge tozo kende boy. Ebele bazo sala ba réunion. Bazako s'organiser. Comment renverser le régime? Mais je profite de cette occasion pour nakokebisa ebele. Aujourd'hui, nous sommes un parti au pouvoir. Nous n'accepterons jamais victoire Nabiso au prix des sacrifices. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'IDPS ces jours-là vont porter les armes. IDPS viva. Nasa kolo baboye. Nasa pesi bisote. To perdre même mokonzi oya salaki ke parti o existé. A boy ko se faire soigner. Kaka pona makambu ya 5 ans. Enzamba yokeli biso. Nous avons gagné les élections. Mais ceux qui Moutou place Azali, Azako réfléchir comment renverser le pouvoir de l'IDPS. Nous disons ceci, l'IDPS est un parti au pouvoir. Nous avons aujourd'hui aussi des carnets d'adresses et les combattants de l'IDPS porteront les armes pour défendre l'IDPS. Totiki Batunyon Sobisika Tokutaki Bango pour montrer notre bonne volonté et notre sincérité. Nous n'avons changé ni les chefs d'état-major, ni au niveau de l'armée, ni au niveau de la police. Ce sont les mêmes que nous avons trouvés au Tolobi que Bazaba Soda Yamboka. Bazaba Soda Yamboka, Mandela Tango Komaki na pouvoir. À changer ba soldate ou la police. C'est ça la vision de Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Tout va profiter de la bonne éducation na yete pour na kobanda ko sale babilo ko na cessé. IDPS viva. IDPS viva. Notre victoire à la magistrature suprême, c'est mérité, ce n'est pas un cadeau de quiconque. Tokani malam. Tokani malam. Lelo nazali boso na bino. Nalingi na tourner page ya vérité des urnes. Félix Tshisekedi azalaki garçon de course ya mutata mokote. To sangajaki na kombango
vie poids politique na biso. Discours, il y a la vérité des urnes. C'est une vaste blague. Baza conscient, bayebi ke bisonde to gagnaki. Ba o baza ko s'organiser, soi-disant soulèvement populaire. Je pense que biso nde bakolon zelawana. Yo okoki kokende toyo kana. Okoki jamais koluka bitumba na ngubu na kati ya mai ou bien ngando oloba kozo gagner ye. Biso nde bakolo soulèvement populaire. Et nous n'accepterions jamais que notre régime soit menacé par un soi-disant soulèvement populaire. Méthode nyonso batu bako utilisée pour affaiblir les chefs de l'État. Biso IDPS toko utiliser même méthode pour protéger notre pouvoir. IDPS viva! IDPS viva! Biso toyoka na malamu. Boyokaki bato ebele balobaki boy. Tokomona esika IDPS bakokende. Baza babola. Baza na mbongo te. Tokomona nini bakosala. Biso tolobaki. Toza na Nzambe, toza ba ancien na makambo oyo, 37 ans, ce n'est pas peu de choses. Peuple a ça, mema biso na motema. Et nous allons gagner, et to gagner qui peut bitumba wana, lelo toza na président de la République kuna na cité de l'Union africaine, muto aza ko engagé mboka Kombone Félix Tshisekedi. Bazami balete. Nazo souhaiter bonne chance na baninga mususu. Bassa la opposition pendant 5 ans, totale existence na bango, comment ils vont survivre? Sikoyo, naza ko aborder point oyo etali Congo. Réalisation ou bien progrès. Il y a Moussala Mokonzambo Kazako Sala. Nakanisi ete batu nyonso oyo nazolo ba bien bato ba vivaka na mboka oyo. Bayebi Moussala nini dans 6 mois oyo Mokonzambo Kasali succès nini a réalisé na makambo wana. Boyebi ke na mboka oyo batu nyonso bando critiquer biso na makambo etali droit de l'homme. Lelo batu baza koloba. Oh non, rien ne marche. C'est de la malhonnêteté. Est-ce que lelo bozana prisonnier politique lelo ata moko? Bozana ba prisonnier politique. Batouana bakangamaki na mboka oyo. Ebele ba famille na bango babanda kolela. Bazolo banini. Bakangi bandeko na biso basali kambo moko te. Mais bazala kaka na boloko. Eza boyete. Mais tango mwana mboka Félix Tshisekedi aye. Alobi yo juge sala musala na yo. Nga na kokota kuna te. Frank Diongo azali banda te. Joe Mindongala azali banda te. Même oyo aza ingrat que l'humanité n'a jamais connu. Oyo azali 10 ans en prison. Bazoti kayete. Non, je parle de Firmin Angambi. Quand il est sorti avec la haine. Haine moko tribal. Na komana ba Twitter et le côté na finga boye likambo ezate vous appelez quelqu'un président protocolaire, mais quand il s'agit de votre liberté, c'est ce président protocolaire là qui signe l'ordonnance pour obtenir votre libération. Est-ce que vous avez maillé IDPS viva?
IDPS viva. Ba secteur nyonso ya intérêt commun. Ceux qui au tali, aucun na kan kokolo ao, aucun na kan chachi, bande konabiso ba militaire, bato ba pesa ka milimu na bango, bomo ina bango pona ko défendre mboka, bana na bango babando tanga bazo vanda na mabele, bazalaki na ba hôpitaux te, mais tango mwana mboka Félix Tshisekedi aye, alobi ce n'est pas possible. Il faut qu'on sale la batu oyo ba kelasi bana na bango batanga lokola bana batu nyonso. Il faut qu'on se la bango ba hôpitaux ba soigner bango. Il faut 20 ans ma ebimakate na camp militaire. Mutuana ye a instruire a tia makamu nyonso anje ma ekoti na baka militaire bandiko bima biloko nyonso bolobi que non a sale le côté. Il faut être détraqué mental pour réfléchir de cette manière. IDPS viva. IDPS viva. Banzela oyo. Banzela oyo ezaki ya kokufa. Toyoka na malam. 100 premiers jours eza synonyme ya mandat ya 50. Puisque mandat à 5 ans, il faut prendre 350 jours, 365 jours multiplié par 5. Ça donne à peu près 1830 jours. Mais quand vous faites les calculs simples, 1830 jours moins 100, ce n'est même pas 10%. Mais au moins, il a vendu la télévision, puisqu'il a son diplôme de l'université, en train de dire que non, Félix Tshisekedi a échoué. Non, c'est toi qui as un problème au niveau des raisonnements. Tu n'avais pas bien assimilé ta matière. IDPS viva. IDPS viva. Tokei Awa Nakikwit. Ils ont fait des années courant ils ont quitté. Mais tango muto bozako critiquer wana ye. Dans peu de jours, avant même le gouvernement et la mise en place, déjà une grande partie de la République est déjà électrifiée. Bolo bakazama yelete a échoué nanine. Binonde boko échoué na motema na bino mabe. Lui a l'appui divin. Oyo et kozala ke a échoué te. Azana souci en mboka oyo. Ebele balobi ba voyage eleki mbongo ezobi maintenant soyons sérieux. Voyage wana kendekete pona koloba makambo mwasi na bana akende koloba makambo biso ndenge tozaboyi. Pona dignité na biso ezonga na bamboka nyonso babande komona biso neti batu pamba. IDPS viva. D'où par conséquent ça ne sert à rien bolanda bamalanda ngulu nyonso bazoleka na ba chaîne de télévision pour dire n'importe quoi contre les actions du chef de l'État. Nous sommes en démocratie. On n'empêche personne de réfléchir. Mais il faut réfléchir nandenge moko ya bosolo. Na tunaki mususu babengi professeur. Na lobby si c'était un TP étudiant répondre nengo solo bana. Okopese bakot. Oh non, ici il s'agit de la politique. Non non. Loba bosolo. Yango naza ko yebisa bino ke mutu a distraire binote. À cause de que non voilà, bola la pongi, vigilance citoyenne, et ça toujours d'actualité. Ceux qui vont monter loko, bouzo bamoko liko salema, il faut botter les mains. Toyokani malam. Vigilance citoyenne, il faut être toujours d'actualité. Ndenge bozali awa, boyoki bouzo belingi ko salema. Pour attaquer, déstabiliser, pouvoir au besoin n'a plus de sacrifices, botter les mains. Tokani madame. Moyen ya kopakola bino mafuta ezate. Moyen kopakola bino mafuta ezate. Nayokaki mususu abengi bapanzi sango. Alobi IDPS
ezaki chemise ya Tshisekedi te ke soki akufi bapesa mwana na alataka. IDPS viva! Nga place nazalaki na okaki nzoto malili. Nathalie Mutuana azalaki responsable ya organe munene na kati ya IDPS. Il faut kotangela bino na kombo na ye. Valentin Mubake alobi boye. IDPS viva! Alobi ke IDPS ezalaki chemise ya Tshisekedi te soki akufi bapesa mwana na ye. Me nalingi koloba boye. Ba mususu bakoloba na sima nanga ke o pona nini alobi makambo ngo liboso ba journaliste. Me ye tango alobaki a utilisaki media nga pe pona répondre fona utiliser media. IDPS viva! Nayokelaki emawa. Nalobi nayokelaki emawa tango azoloba biloko wana. Non, biso toza nanu kuna te. Tozongisa mutu tango tozaki na IDPS awa. Toyebi apport na ye. Ya banda ko exister soki conflit ezali. Soki conflit ezate ya linge ko exister te. Je pèse bien mes mots et je sais de quoi je parle. Tango ya lobi ke IDPS toyoka na malamu ndenge bozale aboy. Ata ba cadre IDPS ndenge bavandi awa. Nani après la mort de Tshisekedi wa linge ko simba flambeau wa zaki na poids politique ndenge moko na Félix Tshisekedi. Eza cadeau to pesa ki était. IDPS viva! To pesa ki cadeau na Félix Tshisekedi te. Il a mérité cette place-là. Boyebi ezana ba parti politique oyo soki papa akufi batie mwana na ye ndenge suka. Eza boyete. Mais oyo Tshisekedi akufi, Tshisekedi mususu azongi akomisi biso na magistrature suprême. C'est-à-dire ezaki cadeau to pesa qui était. Il a mérité cette place-là. D'où ça ne sert à rien, il y a quoi étaler monter ma sur la place publique pour dire que non, ezaki chemise te, soki papa akufi, ba pesa mwana na alata. Non. Tozaki na contexte wana te. IDPS viva! Biso totalaki ba adversaire bazaki liboso na biso. Nani alignaka mema bâton de commandement pour na komema IDPS na victoire. C'était ça le problème. Puisqu'après la mort de Tiens Tshisekedi, ba leader rebelle ba s'autoproclamant. Hein? Ebele babima na makamwana, mais toyebi place basuka. D'où par conséquent, arrivé ya Félix Tshisekedi na tête ya IDPS ezalaki cadeau te. Même totiaki bazaki na bateau na congrès. Moutina mutu ayebi combien de voix zwaki na kata congrès. Puisque ezaki vote moko secret. IDPS viva! IDPS viva! Nde yango na koyebisa bino boy. Eza na babiloko mususu o batu bazoloba on dirait neti biso tokufa batu ba vivant na bango toyebi vérité wana te. Mais moi je vais vous dire une chose. Aujourd'hui parler sur la personne de Félix Tshisekedi au sein de l'IDPS par rapport ya présence na tête ya IDPS période wana eza perte du temps puisque tango akendeki compétition azaki sous na bato IDPS te akendeki na compétition na bato bazaki na bambongo bozo tala ba image bamboka nyonso azako kende soki balongoli ka nini wana bakoso ke eza na Kinshasa yo kondima eza boete. Il est populaire dans son pays même à l'extérieur. Bobete la mokonda biso maboko makasi.